Capage TV. Capage TV. Capage TV. Ah ben ninga babuka ni mvule beti. To boy te mvule beti ka partout tina ba poto mvule beti ki buka ka. Catastrophe. Oya makamba ki sasa to zela ka danger ya toela ko pesa pe son ame to zaki na mbongo to choliba bango. Rond-point ngaba. Eh! Na ebisi yo kolongwa kota baruti. Kolobate. O kita na rond-point. Si lelo ezaka ka bon. Na leli be rojo kati na bi e kati nzalo kwa. Lokola bangba tumba mbisi na motalaka. Sika boy. Mabulu ya soma keti soke zole kama wanza. Yango moni bato ba desa eseti nzamba pambola bino bozana mutema munene. Bariska bato balingi pays bino. Makasi. Otali ndenge nzele ezati bazo profiter ko telema ba bombe. Mais bato baliaka mbonga pays bazole ka karaka ko bakisaka ba jipi. Na ebisho ke sata sala mabe mais sata zakape na mawa. Te atika la pe mutu. Sata le la kape akufeli mutu. Ah. Mais mabe le gaye. Sata le la ka pourquoi na paye de ye sata le. Vous les bimi brisque. Pourquoi l'État préfère nakaba bateau et miketo bachaka ngo mpepe? OK. Ba vano. OK. Akoza nango 6 7 vanda. Na ba ka ba soutenir bateau ba dindi makasi. Et yana ba tumisuti siko ba faire na batol na bana. Ce que c'est 3 jours baku fi. Au solo liko, au mona pe moko ba sauver ki na maibo. Ko sauver on est moko talinga ite na zo ba bateau ebele. Ka on est ba to quartier te ya l'État capage. To lembi côté ya batu lola po va ndima lola nzoto sana mokili nzoto lokola ezali pesa na ba critère moko pata passe examen za na modération nzale tika la famille na ngame ko bimeza la l'état telinga nzela na kena komi na betiko kopi so komi na mbongo ba mama ba leki bando ba tresco yo ya dudu azate ya kapasha azate bongo téléphone ni poso ka kembongo ebimi mais bolole ba benga ka kende posa eloko te kendo banda musalo na lipa o solo liko ka kuro so comme na fête ba benga côté téléphone le ko ina bango te bunda yo za na père to yo kuto kwanda suko senga bango soko za piaka ko luka bande côté ko bima zoba na bitinda lukane mbongo eza wapi landa baningo ba koperaka ko mona ka mbongo mukete soko za na souci à vie o zo zo piango rezo po nzoto za na ba caprice piaka nzoto boya ke loko te so baningo koma na mbongo nzoto koma na caprice tana baki ayaka ninga ko vanda te aujourd'hui dollar bando pesa to le shawarma toke malewa soso. Or, yo mikolongo pia koleki ba sauce ba loso mafuta. Oyi mkamna lo bawana. Ba maya sinda bulu kutama achera tikake komi pio. Oye ko benda ngona kopo ko silo kola njini njoko mena lipa ko bata me. Wo. Yango moni bana bakasi bana batata mati soko kei. Koza kamukola bo frère soke tala bato moni mwana eko simba yo kolongo ene maboko te. Soko longoli ya fufu ekiti. Oyela kini mpona mwana lingi eto kolela wapi. Pabolole. Ba ebi soko komi lo boso koti bande ko yamba mwana longola ashi na ocha pembe longola bimale leki bimale ki a bon frère makasi tomolele mwana longia papa na baluka ela siki espoir asuka bino seki na rate na kwei manyoka bolole kutunde client na ngai misato minene na demi soko zolia siko sala ko koti koma wanga na bololo tande manyoko mona bolole ki ekimi soko mina suka le bolole zongi seki ne bolole ko saka ka vema plein mai penda yo ngana futa makana Kongo te meza mukolo mususu na bima pa na biso so dinda loko dinda ki boy na kena komi na ville na zu photo na mikangi na téléphone na kumisi ki sasa budingi na ngate komi na ngate ngana zo sufi me na pesi Kongo ki kilo c'est ça papa pour na filmer ngana vidéo pour Alex Abatuke na sakape bien oya saka na mboko koche ke na voyage na pays étranger nzoko na kisasa na vie le ça biso bien tant hôtel ka temi to mona ka ba Tour Eiffel ba statue de la liberté na kepe échanger na l'action monument biso to saka na ba monument magetu kongo sunga ngate na nzala na kumisi pays c'est ça soki ngana nunalia ka mbonga mboka te na linga mboka nanga bino bolia ka mbongwa pays papa loba na isa kibino bato belé pe batuna kinga ndenge ni bio herbe cacao to ko se procurer nango wapi to pesa kibino ba adresse même na Londres to kota ki to pesa kibino ba adresse ya maman Angélique en tout cas nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asomba produit na biso eza très avantageux au rein eza pena produit moko miraculeuse et sokolaka o ba ebisio ba mot de tête intense ezosila te esilisaka o tension pour notre biso to travailler trop air moi et comment après ko bouger village
stabiliser yo tension kitoko nga moko nazali kobai na salle la rango na salle on a poto esunginga na tikali ata ko mera kisite o tension matin kité et l'autre côté on ko ça pasta boni na lobi na yo effort à guerre kolo nango aibisi biso tolo ba boy. OK. Ce qui to lobi c'est que to une application confirmée. Makasi. Vous comprenez? Yango penza. Chaque carton oyo. Ce que so besoin ba fantastique ko bikisa. Amen. Et là makambo ça faut que l'hôpital mais là na lo ba tindi yo. C'est ça. Lobi makambo ba rein ah témoignage nango eza. Makasi. To bwa ka ko bebele to ça va ko sera bien na TVT peka. To yaka na makambo eza sir. Oza na likambo confiance ata langwa lo bakandenge amo amonia sans langage te. Dikambo lokuta ba mandela radio fate pa mutu ane mto ko pesa suba photo ba ki bote za ki boye. Nazo ba no polila. Bio herbe yango. C'est ça. Ba rein dada. Ki mobali. Po mingi ba lingi o sangisa nzoto mais décadence. Au contraire qui mundela comprimé mingi te. Ah ma belle. Maman e ko pesa avantage mais ko bou so e kati okwe. Biloko solo yango naturel naturel nazo zango lokande to tongola kana bomwana we bomba biso to zalelo boy to bela te poko kwa zala ka besa so makasi ki se ba bio herbe so kwa kokwa la muki apesi kisi te niveau na mono na nzoto poza na ba 20 ans au kosi so 40 ans nde bio herbe yango mais pasteur on carton na sikandeni eza onka elomo eza elomo mais ba changer couleur mais moni et là comme alamu ba évoluer on ka pour kindi capable to za on ko sunga OK to sunga est traboy 1.5 vraiment so sombi 10 100 nzambe pas pour musa mona pa ka bazoka pas si somba kasi et biksa non yo moko to aider pe Congo na bitumba asali bien penza mama bato aboyende bato balingi mboka Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bote na bao nyonso ba Olanda biso na Capage Télévision en tout cas et merci na bao balanda biso partout dans le monde. Nzambe apambola bino toza awa na pasta. Boyebi ke biso to ya ra pona kotea elengi nango ezali bozo sepela pena ke ezokende pe bien. Tozali de temps en temps tozonga ka pona kopesa courage d'être na lelo tozo compatir na bato nyonso badindaki kuna na Kingabo en tout cas tozo compatir eza ba dégâts o elobana ngo pasta mabele soko enuni mboka pe nunaka mboka pe senga ke ba déplacer ba ke place nzumu pe etikala environnement na biso surtout il faut ezala na suivi nango eloko boma awa mboka ezaka suivi eloko mususupe et puis manque d'amour eloko mususu ezaka terrasse foyo moko obimi wana bo sali pe mo ntinsani bobongisi bozozela kaka la mususu en tête de ville ya gouvernement mais entre tabiso ne tozo tomber ba victime mboka na mboka ezali na makambo nango mais biso moko pe population biso moko peuple to ebandeni ti place à reboire matiti place à rebongisa eza très important zambe asunga biso lelo tozali susu na mokolo mususu lobi ezongaka te mais o ezoya nde eyaka pasta boni santé toko boni yo ça va ka kutu 5 6 ya ka na banjo yoki pe annonce na nganga na zo compatir na bato ya baza na sekuna mais ba voyage pe kata na ikangamaki mais siko ça va on compatir wana to ba ka to vraiment to comme ça ba to ba pe à son âme ko ngarbalo bela ko pe à son âme te zalicho mabe hein azo bete kanga ouais pe à son âme na moto alingaki makambo na yo amoni siko ti na ndenge okiei soka bi pe à son âme ezaka na valeur OK et bela ba pe à son âme ezaya ya licho mutu azobela bamoni babeti kara c'est ça baboyaka koloba me bazwe bakisoki na meko tia mongongo nanga bayoki bakosenga mbongo aza pe nango asepelaki ndo asala buzoba na mbongo alangwa kasa bafeti nayebi mutu wana suka ntango akokufa mutu akoyela liboso bapea sonami ye c'est ça aussi abeti na lisoki tokolaka na ye tozalaka na ye kutu na likambo tele mpe tozalaka na elongo touti mpe kozala na ye escro akozela lere bato bakomi ebele aya kopesa fleur na mwa kashe alata boye ayende koluka lokumu bapesa kilo pasomba mayela bato batikali macholaki mowei osolo liko parce ebele ntina bafami batondi olingaka mpe ya sonami te
linga pe à son âme na baleki na ba ya na maman na yo OK azolo bango fait ki cœur ouvert ke bana ba pe à son âme bato ba ba soko e banaki ba choliba bango babomi yo mona kata bika akufi ayeba kete makomo tuna akufi nani na nini yo ba bika akufi lele si esili bato ba tuna na nini famille na bango po ba luka mtambo make bala balanda eza mabe pastor nazolo bawa osolo liko ana bana msoma ele batombola misapité ba kotimbela nga na classe ba osanga ba réponse na l'air intero avant na yenye osolo li bololo tombela misapité pesa intero mo omona bana baza na suka le premier de la classe na tombola misapité aprouvé bien na kai oh l'air ya maela modèle amen nazobela yo ya kaye bo prouver biso ah ba ninga ba bukani ba mvule beti to boye te mvule beta ka partout tina ba poto mvule beta ke bukaka catastrophe oya makamba ki sasa to zela ka danger ya to ela ko pesa pe a son âme to zaki na mbongo to choliba bango ngana leka mukolo wana na changu te rompe nini mola akino tika rompe ngaba na ebisi yo kolongwa kote ya baruti okita na rond-point si lelo ezaka na leli berosion ekati nabi ekati nza lokola bango batumba mbisi na motalaka sika boye mabulu ya somba keti soki ezoleka mawa nzambe yango moni bato badesa eseti nzambe apambola bino boza na motema monene bato balingi pays bino otali ndenge nzela eza te bazokofina kotelema babombe me bato baliaka mbongo pays bazoleka karaka kobakisaka bajipi te babayaka kaka so likambo esalami non bakosa mokonzi nayebi soki satan asala mabe me satan azalaka mpe na mawa te atikela mpe mutu satan alelaka mpe akufeli mutu me mabe eleka ye satan alelaka pourkoi na mpe de ye satan aleli makambo eza na peyo moyen oye makambo na aloba bakapashe osolola papa toke malembe vous les bimi brisque pourquoi l'état prévenaka babato ya mike to batiaka yango mopepe bavano akozala nango 6-7 evanda na bakao oyo basoutenir bato badindi makasi eya na bato misusu tisiko bafai na batole na bana soki esali 3 jours bakufi osolo liko omona mpe moko basovaki na mai boye kosofi wana moko tali ngai te nazoloba ya bato ebele ka ona eza ya bato ya quartier te ya leta kapashe moyen te azangi ya kolo ozangi ko azolobela mboka na ye tolobela mboka mabe tozoloba makambo biso tozobela nani kolo kongo nani mopaya kongo nani nde kongo eza ya bango to banani baa bapaya kongo tolobaka lali moko polele soko moni place wana okokokela eloko te tika na place oliaka mbongo ofele yango bakendaka mpe mabe naleki nalembaka mpasi naleli lemba na biso kote mokengeli mokengeli okomi na kote ya immeuble igo surtout wana na elma tika motema pasi nalobi libulu tina loketo camion ma ekoti otina batiti ondenge na dindi na nzela bakongo soki okenda olukandifa otunanga te nautaki na ngai nauti nini oyo te rond point namoni nous sommes na rond point ndenge ebukani nazoka namoni sikoyo nalemba kote ya kaka mobutu neti embouteillage nakota alemba na nini terminus nazwa katikati nde naye komitika na libulu nayebisi yo tina na leli amboka liboso kafe geya wana ezaka babukumese epende atina na bino nini bukumese aza lokola président ya commune oza mpe na bato otiana bachef du quartier bakotala mabe eza api bobamba libela bambongo awenze ekotaka mingonso bofutaka bampako okendaka wapi bato babutiki bamagasin bapharmacie bozwaka bamieti na bango siko botiaka yango wapi kaka kobalisa kosoba mituka kobalisa na bango mo mpe kobalabala yaka na entrée ya Kingabwao koloba kutu na izam entrée ya Kingabwao soki otali population ezaka kuna otali sorti na bango même porte ya lifelo bato bakozika ekozalaka même bafunga mpena kien na kadena bokesika me osanti ke porte eza logique eza porte na biso ya péché
Mais ça na wolo. Ça na wolo. Ça wolo. Attends wolo que mais ça or mon connais-tu? Attends moi couille vraiment boy solo là. Ah bi ma champion ça d'or. Porte à bronze. Pourquoi si qu'on porte à bronze? Pourquoi ba kelo la ba kena or na or. Ah biso batalo na or. Bango argent mais tu go ah maman. Ya awa. Oui bien makamuto lo boyo. Papa bobo marché. Oya kalo lulaka ya lelo robwaka. Barumbu. Kabamba okete. Banzela ya William Bott. Okete. Nalobi surtout kuno lobi liwa. Nazo tuna. OK madame. Nana ngani politicien ni analyste. To lembi côté ya batu lola po ndima lola nzoto sana mokili. Nzoto lokola salaire pesa na ba critère moko pata passe eza mais ça na ma modération. Nzale tika la famille na ngame ko bimesa la l'état telinga nzela na kena komi na beti ko. C'est ça papa. Soki l'état na nzela soko mama. On ezangisa ko liloba. Nasi la rande maele elekela ngam na ba on a calculé bo na bande boy kapashoka. Ngana futa makana Congo te. Mais za mukolo mususu na bima pa na biso so dinda loko dinda ki boy. Na kena komi na ville na zu photo na mikangi na téléphone. Na kumisi ki sasa budingi na ngate komi na ngate ngana zo sufi mais na pesi Congo ki kilo. C'est ça papa. Pourquoi na filmer ngana vidéo? Pour Alex Abatuke na ça rappelle bien. Oya sakana mboko kosi ke na voyage na pays étranger to na kisasa na vie na vie le ça biso bien tant total la tv to mona ba tour Eiffel ba statue de la liberté na kepe échanger na l'action monument biso to sakana ba mo na ba monument ma ngi ko ngasa sunga ngata na nzala na kumisi pays c'est ça to kingana nunalia ka mbonga mboka te na linga mboka na bino bolia ka mbongo pays papa loba motema mabe o eleki na kini efani na kini. Ata lopanga mutozo futela ba bongisaka oyo ki pe ma ochata peinture poza na kati kaka ko sala ba supermarché ba station ba immeuble pozo sala station ne siko jela bukana exact mama lokoso na bino ndeni ele kaka ya puku mawa na 24 pe bandi da bukana bo itaga nzana biso kota nini wana na sangi ya koloba kapakusi exacte Congo elingami te ete elingami te mokonzi azomela pema te aomela pema aoniokwama pourquoi président azotika bato basaka boye vraiment c'est le président qui décide moi te comme en Afrique nayebi te mokonzi bobotoni oza na ngo akotika babebisela mboka boye vraiment ozotala balatisa obert mais bazolia mbongo mpe bazoyiba il faut silika bakoti misala babo frère bana kasi bana Congo comme lokola patrimoine même na Royaume-Uni batia bana na baposte nyonso te moyen te anga ye kapashi wana toke wana na bano polele kante tobika ke bayeba batika nde population calme na ko intimider leur union surtout ça soda babomi mama otala zaki na feni na ye bakoloba banaka pamba ko pesa eloko te na bato bakosala ko basambisa so pesa ka femi ngo $30,000 bango baki suzuwa ebele balandi su bakati salaire na bango bakipaka te mataka leur union so kwa le ville moyen ouais baninga so bika $300 basangane leki ebele baningi leur balekaka bapila ka population banyokola mawa kapage nazoluka mboko ngana kokende na mitika libela na yaka lokwa mopaya nazoloba polele obwaka bangunda soki na bimi turo na kozonga te okoka te ozonga olinga mboka na ebio bien ozonga papa kapage okoka te nalobela yo eloko na ina na mona mabe ya baninga na okoka ngo te ya be bato basufi me baza na droit makasi non tozokemba te tokemba te nataka siko mikolo te bana baoya lobi génération lobi okokosa mwana na nini tosungi te papa tosungi te okende na losambo boye mate ya différent surtout bango kutu mate ebalani te na conjoncture ya pays c'est ça yoka sikoyo bango na mate ya lelo tentation esalemaki nga nazwaki révélation bato bani soki eloko nini yango ma esopandi okali buma ebimi mama makambo ezosalema wa Congo eza sata te
perturbation pe ya ba climat eza biso tozolo belande que Congo a charge ya koyeba ndenge ya ko gérer population capage na tozongeli mateya otolembi pays eza lokola ndaku na loba ni boyoka kobongisa Congo eza kotanga te motema malamu nde sungaka tomona bato bazanga mbongo me bakabaka bato bazana mbongo bakabaka te surtout awa neti bato mi basaka na leta basaka na mbongo me bakabaka te toyebi ke eza bikila oyo bosimba kisi bapesa bino condition bapesa ba condition nyoka wana yebi na ngai ti bokabaka te na sekaka eza yo te condition nde epekisi yo yo nayebi okabaka me bando okomi kuna condition epekisi yo okaba epuis yo soko moni bato okabi ozelaka resultat basala accident bakufa nayebi baje oyo soko akabi seke bombe kasi batetini bakufaka na place na bango kapage yoka naoyoka papa lelo ndenge toloba 2025 matanga oyo ene bibembe mosusu bamoni te ecoli lokola mpe kisasa bapisine ezalaka su te bapisine esila kala moye bato baye banangi eza te la plupart mpe ya mingi toutaki mboka bato bauta mboka baya na biso bakufa biso tosakana ata na bakalamu te wapi te mai oyo eye soko omoni moto anage abimi seke auta mboka osololiko ngapela naja te na bangaka yo nage na esika mai ekomi na leton oleki kate balabala okoseka obota mawa outa mboka poso kobiki fo tokamwa po tous les congolais fo bakufa bamata na batoli bakangama po pisine ezala te yo ekoli nangi wapi tanto bake na mboka opesaka otyaki te tembe emonani eyebai na nangi na yo akanga bangando mboko ye tika talaka obiki me orevese siko outi yo obiki na yo me outi mboka onange kokata 4 balabala okota na bandako na mai sa sous-marin oduse mpe na porte oleki na chambre obi mpe bamaafiki obaleki na nsima pa baafili koto odefaka mapa obi mpe na kwa balabala otemili kolasa te yo utambo yo oza awa te nazalobela ya awa te tika kodinda ekeseni modele kodinda oyo bandako tina batole namonaki te papa bavano ebikisaka bato eza wapi felele to nde batya oyo epompaka mai nini oyo moto bakebele anti-incendie. Pourquoi anti-incendie dans l'été, ça la incendie, ça pas que au cas de danger été. Faut pas ça peine à vano. Oh on a mon pépé ça taba 7 8. Le roi va commune belé dindi. Ba ki ndaka ba zoka batu hein. Ba bi ça va ki na place ça. Au moment na exact maintenant te va kolobela ngoma kambebe ebele. Ba couvrir. Capacité to chango pembe. To zongela bino ba obolingaka to yoka to la pete to kene po fiesi et simba. Matia to la pete ça ka Congo te. Eza matia ya vie. Kodien so kende salele si et simba. Congo kwea embabuka eza ko za mutu yoka toli. Pour yango. Makambo etali liwa Congo ndenge esalemi kolata susi meeleka te po susi nonde eleki kiloko ya Congo yoka likambo naolanda papa susi ya baninga yoka ndambu lokola obiki kumisa nzambe zwa maeleke mbala nsima na kofana kota bidinda te c'est ça na pesa kowela kofutela nake epai ya kuku kota bien kenake lofutela ngambo koletelanga maboko menadi nadinda biwela wela c'est ça ngana fana bisika mo soko tali ko kamwa ngazaki chaque jour na foot na zo ba no polinza menanga témoin bi lundi au lundi so na obima na mona ka nya ba ninga ngele ka chaque jour tika boy na zo ba no polele na nyata na lemba na somba ba bot kolanda ka je m'attends parler osololi na foot tala na zo ba ngamo ko témoin na landa moins cher pesa la maman chambre salon $15 ti lelo so balabala ngo etala kota mai mai yango siko bato quartier tu bazala su na wct bakomisa cabinet nde na nini ebimaka na coin so vandi na mwa likolo porte na yo na libanda nde ozelaka bavoisin balekesa siko mai ya mwa kalamu yo kanti ozela osola na mutu otala mutu yango vosola na nye na ye nde ebimi enya viki ezoteleki ozoseka nazaloba oyo ezali osololi ko ezali osololi nazobeta bapiste nyonso ana aloba ebele bazoba atimbeli kopi na biso eza millier
yo so vandiri moi vandali bande za defanda na kati ya lopango so linga bima kaka luka loko na moko kata maike kende ona aloba polele kapash ba condition wana ona aloba sikoyo ninyo ko bomba na mutu pe so fale polongwa place wana yokanga koyaka na idea kotala condition na ote oya sala ayebi amen yonde banda ko loba place ona za pona longwa na sala nini c'est ça yokanga mingi ba ba longwa fombo mbongo yaka nde ndangani kuri yango oza otanga toto femme babola toto kufelo zala yaka awa vanda yo kama te amen mbongo po komela yo aboyaka na ete amen zana méthode ko benga e po ya mbangu amen ko mbongo ava aya yokanga na olanda papa azaka na condition senga ka poza la pana yo soki abandi ko ya chele bikila po mbongo azaka soka aya azaka presake akende ko libera ka pa pamba te okay so moni clair yokanga na olanda anga ye o eza cours simple amen o na webisa ni passer ko betela yo exacte o eza makambu ya vina yo amen o banga ka batu yoka cours okola ba yaki seke toza amen o mona kaza patron azana place mo pa bandaka na ndenge yo ba o bandi même soka tanga ko tangeza ko fere to profita la ngombo mbongo makola kenda misupe ba sisa kasi bazanga misala ti lelo amen ko otango tanga te kura vi yango o yeba ko koma kombo na oto te mbonge boya mutu te c'est ça c'est ça yoka 2025 amen to komi na l'air o banda ko tshana mutu boboto ba famille nyose ekufa botikana boboto ka ya formalité soko simbongo baba melo kindeko soko zangi babwaki musika wacha mutu oui même baleki na propre ba sabine mi na ba tongo na quartier wo yoka kuro soko lingo réussir yakawa libéré yo okangela yo libéré yo komisa yo ennemi na yo mozana yo yokanga bakoma ke ennemi ndengeni kura vi ona aloba amen atoke ne église nzamba koloba ka lobi vérité na place que ndakolela pasi na ba nzambe azana makambe tali tongo tipo kwa te osolo tongo tipo ke za ya yo olali nzala akamwe okufi ayambi yo mokeno no kipono mukilo zakizo zoba osololi bakenda noki yakoyoka kuro fanda wana tofandi pena toke malembe nzoto na molimo basangana kwa pine na chambre air okay chambre elle eza na mupepete pine ko sila mupepe mbango esili okay so moni chambre elle toboke za ko lobeli kende na kwado kende hôpital baba mbili lusu na docteur obiki mupepezo ezongi nzela yoka ku pine bebi libela o epanzana ka pou na chambre na pine pa e pasuki ba accident brisque tanto tout na ba moto elongwe ma ozonga pine panzane comme très difficile déclassé tambola kane kenge po komisa umpaka amen konuneza yokanga amen tambola bake yuma koma yanke kana bitumba te yuma koma yanke po nuna na vie okay pourquoi bana ba patron mi ba pia confiance na mbongo babanga su batute basisa age pe na kimkolo te ba yaka na pression ko pesa mbongo vala nyoso na ko sala ata ba solo te na voiture comme ça ngolo ko na za e pa na ngana ko memondo na lingi tala bango na suka na poko basuka kana banzete wo ameli masanga asimbi vola e succès na liwa babola bakoma kati suka baboya makamba bimayu mapapa sa vie raison sana bana naenda bana tata masi bazala oya tambola kana kenge akena kapeti suka amen ko kufeza volonté nzambe da permettre même tout pe bakena nazo na kisoba ebele ko mbango po ya yoka 1 longola makanisha ko pesa au faute 2 longola soni na vie amen 3 talaka couleur la vie nangeza wapi natalaka koya vie za lokola ba joueur to na terrain poko cha koti biso nyo talaka numéro varese ezani nini c'est ça poste nangeza na attaque na mileto de défense okoyeba na ya directeur te na ya mungamba o ba défenseur de bangamba biso musana e chodine 3 lokolo za na puite kochola ka mutu te bi kote lipambole ko ya te amen masa na soko mona landa bimazo baba ninga po iba mayele soko kyoko mamu mutu oboyi ko landa baningo tikalizo zoba la ibebele yoka kuro la comprendre calcul simple tango ke misala sa ko tala ba tuto ko ka soni tala kana na landimbo mbongo wana nga tango ko kende pan
bakosa hotel lokola na musana bango bakokosa mba liboso ba gagner ba 20 000 soit 3 000 oboya te zoka melo bazo salela jamais toi c'est mais yuma baboya ka eteme bakosa ka yim to zoka melo koleka sko bango omona te bat bauta bayaka ke lundi mardi baleka biso te bobenga ka jowana to kosa ka na mbongo mazo mona copignon nyonso yaka aye pa yimo ko monike bimi 40 000 ba pese 5 000 wow mais ba bengani ete atimbele ke ba bandaki awa ti awa ya zo se plaka iba maeli tango ko sala 2 ans ina no be 6 mois ngape na mone ko kia kosi na ko likolopa pass akeme kango pe pembe azipe batino fomne bango si sika kota zwaki asali place vieille mata challenger la humilité princesse de la gloire nanzela bato kozwa vie au boudé bato rateli lipa boudé bato na lero komi muto komi na bar poto surtout ça o komi na métier bité nani siko ko changaka même na terrain jogo même ba défenseur ba côté la muto ko tela biso bi yeyo ça komi na mbongo ba mama ba leki bando ba tresko yo ya dudu azate ya kapashi azate bongo téléphone ni poso ka mbongo ebi ebimi mais bolole ba benga ka kende posa eloko te kende banda musalo na lipa o solo diko soko mena feti babenga côté téléphone elelaka te ko ina bango te bunda yo za na père to yo kuto kwanda siko senga bango valeur muteyaka ka soko mina 100 francs bandeko bakobaka mayo kima bandeko koma na mbongo bakoyeba place osa bakoya bongo ezaka lokwa solo yoka makambo na loba olanda papa soko za piaka koluka bandeko te kobima zoba na bitinda lukane mbongo eza wapi landa baningo bakoperaka komona ka mbongo mukete soko za na souci ya vie o zozo piango réseau nzoto aza na ba caprice piaka nzoto aboya keloko te soko baningo koma na mbongo nzoto komi na caprice tana baki ayaka ninga kovanda te ojidi dollar bando pese tole ya shawarma toke malewa soso or yo mikolongo piaka oleki ba sauce ba loso mafuta oyimi kamna lo bawana ba maya sinda bulu kutama achera tikeke komi pio oye ko benda ngona kopo ko silo kola njini njoko mena lipa ko bata me wo o sala ba 2 semaines o tiaka lipa mateka te poso ko te mateko kangi pesa ko somba nguba o sololi o mema vine ba prolongation lero komi na $10 ngo kata ngoso mamoko di ku ko chite wo mbonga lingaka rechite te ko fièvre ko koto cimetière wo alinga bongo te bonga zaka na rechite on dirait maladie pasta yoko makambo sika boy kolinga rechite yoka kuro yo ya pete kolinga rechite te et ça la verte maman so sisi mbongo na zo o comprendre ngo ko si sa mbongo ya problème te o zanga siko entrer surtout ça soko lingi mbongo coopérer na yo tango zo zoye yaka na ye yinisa ye nzoto mais yo mto zo bibisa yo na bimisinga pona kolukelanga mbongo tango na zoelinga na yinisi ungame na zoelinga mbongo siko na bombela ngona na bombelinga pona lobi amen esengo na zoma na batu sana koti lelo na kokweya ba betanga maboko me ya 3 jours te na kata na bima yuma na kotsa pas 8 000 5 000 3 000 olier pas 5 000 3 000 olier salango une semaine 2 mois puis mélange to me bilamba oya kale memona oseka mawana ndete manyesha ko bakite prêtre yeyo o sololi koto place boza maeli amen soko bando ko mapa parce que o kamwa musala tango ko mesa na yo changement ye appétit et qui m'a partir à 100 francs oui soko bandi ko koma na mbongo nzale bandi ko zonga sima na retard soko bandi ko koma piaka nzala matalo ko fulufula masanga toke ko lukambi bimbi la na nzala 5 ans nzale bandi za na mbongo ko nzati 13 t'as perdu zoto mako équilibre différent ona loba ta soko sana mbongo ngaka batia sinda bulu kudute longola ngo selanga dole bana mapate somelanga gato cha mateka mais soko mi piaka même dia to koda okodame fufa oyeba makasi physionomie ya misu amen soko lingo nginda boye loko na mutu avant amen na ko sela bino après mais lero to lukana nanu wananga ozo comprendre so tant bando beta da bisika musu soko bandi ko soka transporter hôtel ka tena ke makolo potike mataka fait effectif ça là quand tu à partir de âge amen na ba 30 na ba 40 ko senga pa te ko makara fes ba kabela mingi ba na bilonga ba jeune 20 ans 19 ans 18 ans famille so ba ke lo mao mais so ko mina ba 30 bando ko makwa e ke ba wa communal so ko mina ba 40 suka pembe bimi mto ko fene biso yeyo on a la vérité piaka et comme ça mto ko mtamisa molili na zo ba claira so ko yokinga
au mato kita so baba mbe na famille te bato quartier je te dis avec amour aux anga dignité à partir de kopesa au faute na ko banga na ko kela nzoto mawa misana loko te surtout ça so comme une expérience à musala comme matin et pour na ba porte amen connaissance est bakomo bengo na bato pété savoir faire na bando comme sur na client amen o de masiko ko o bomba kana komi ko ya e komi ebele amangwale nzoto changer régime ça va comprendre yango o kama na ngina tongo o nyoso to na koka client nanga kala mama na client kala na piaka c'est ero zalera mapate na kana koluka na mapa na somba bagato mande mutu amata kana shelo o matie shelo batrigo to mo bateka misa tu na mini fait kitoko mabaya yango sute na ke nono ke la mama ya ville zakande ndengeni attention mais $5 $10 20 kolongola dépense te pour entrer comme ebe ebele pas ya musala o ebani na bate pesa ba client et pesa ba client ma parce que sala olingi amen soko longa pesa ko futela kendo futela ko musala ko ba komi ko bengo na partie la numéro ya chombo oui ozapi yaka ko tambola si esili osolo ni papa nazo ba polele avant comme titulaire faut convaincre un entraînement amen conseil gratuit amen et loko bozangi boke ba église makasi église c'est pour na molimo nzoto saka moyi moyen yebisa bango ba pasteur ebele ba komi opesa na ngambongo afana pambola na boite pesa na o pasteur mais o ba tombola musapike ane o soko lingo mwana clair yakate pesa na odi ko pamba malobi wana na boy soko senga kaloba yo mom to sali yango moite ebele bazo na église baza na piaka baza na souci à vie makasi na mukyo bazo kana pesi bali bazo suko tikela yo bazo pesa o déjà offrande oji ko senga bango ba bombaka komele mabale ko ti rendre moi ça pesi garantie na église bala libanda surtout ça na nyoko maka ne loko tante nzambo komona batantaka nzambe kolo yenga ye kona ngaye na ko tante sunani makam na loba wa ndio mena obi maka mabe partout baina yo penza wana zo biso ko liate ko mela na bango te o zo bo malingomba na bo malingomba te ko meka ko lia na bango te bandimi ozo mona ba ko kelife la partie la bate makasi po ba ko lemba nzamba partie na nde bokosi bango oui ba ko kama na ba pagano na biso to zaka na nzambe moko mendeni ba pagano na nzambe na te me soko tokeka kumisa nzambe mazonginda kana ke ndakalo sambo nyoso senga nga na piaka matile lopia piaka finalement moyen nginda kosomba mituka wa na baba ndaku église batu nyonso ba te ba boka ba veste lokwanga ba bubuki et puis église ezanga lipambo liba wana bango bamona na kwa ba komi ndoki no pasu na kita sima te fana kana ya liboso bana ba fena mame ale belayo ba protocole nga pia kele kaki likola biloko koyaka nango beba ba fourmi ba komeka kotonda na ndako ebela na bapuku bazo meko mingi nga ba mekanga biloko na yaka nango na butu oyebi yo ngana na ba bomba retardement o mateke na feti na kendaka na yaka 4 c'est na zelaka tiyo ba tiki na mesa na kongola tona yaka nango de na tondi na feti na chaka na sakiti ponga ko bomba na ngai mama na bomba ka pete me po fungolele ki coffre fort tika boye nga bana mbimbi na ngana boy baloso esanga na ba baloso na akemba kwanga basoso na mikuwa batu bandaka na mikuwa po bandaka na soina nzala sika bandaka kota mikuwa ozaka mutu ambolongo etikali me nzoto etikali na mikuwa okera na mutu libere katikati lia suka na alopele simozisu coin wana po baza famille ozo comprendre kendaka na ko toucher na bien te ozo bani na ya bien ko mona wana mabe on dirait comme mabe banana mabe oyo kabasiko bonero mona ki pasi batomna ki pasi te ba kenese sengo na ligne interete anga interete onyoka mina ngato ko za bonero te mama ezabongo pasta nazo oh maître dala yo kama na lo bawa ya Peter so ndena bombaka sachet nano yeki nango ya vivo kangi na kezo ko verse na ngamo be kenda ka fete te pona zanga muto ko memanga na fete sika bo ba verse ngo zamina ba buibui ezala ba nyama ba ko nango fete faut faire so repasser lolo ngona ba osengi bushi moko be ya batu akopa so na linga ngo su na biloko
tika boy poka sole pesa fuite te ba puku baya so kangi nango si mozi so mama ozi so chasse ndimi na la tolo bolé li puta nga so na kanga ngo kwa coller voyage coffre fort kotia na sema kasi te po ba ko mata mati sango kanga na crossa kwa mpula munene oh maître ya oh maître mais ba pour no baza sauvage ba no ko mate so na ko yangote ba ko tikola ti tonto katsa katos ko na nzoto o pimeli biso ko lala te oh maître play sko sana na biloko na ebade abango boko lemba so sana na puku yo molo ko so mdaza na chambre 6 ya zo sola na chombo boko ko kanga ite bo zui paka ola di yiriri ale biso yiriri paka na ko kipa peye yo kama kambwawa do sasa ki bolingi na zo betela yo na kobi na ko kama ba shewana na ebi kapashi ba douleur ya vie makasi bambibi musoko liabo eti otali be bande obeba o ato chauffer c'est le bebere et refesser nan sina bweko kende kopli gola mbimbi na ngai tika boy ka ya fête sko bando forcer misalo so moni kaka na butu to na tongo na kosi ko memali bende c'est na eloko mo infona lia ko tonde yaki na mona ke na tika ngo mabe na kosa ko kima mbanga muke pona kitisa amata mwa kaka na kosa ka ish ba fisi sebi ba mona kali kambo ngande na osa po fufe tika yo na te ça comprendre on a loba pesa mato biloko na loba ça la vie to passe soko ça na méthode tikala ko changer position to ko kwea tikala kumu na libanda mena kati mona minga yango na poati yango wana penza tant changement banda ko ya libanda funda yango moko tika boy kapashi elongia moi 100 francs to sokolité fundaka e fundaka so yokinga tout poso so komi na moi 100 francs on mona ka différent kotoka moko be ata na pio yo mutoki fe bima ela sike abombi 50 e boya mukongo te kotoka yaka na mukongo esa na kebele sa mutoki mutatamboli mingi wa tambola ka mingi ezaka na 3K so bando tambola sika ngana koyeba motamboli akala oya mesana kotambola mo etokisaka su yete se yeba yo koma client bando talo kabo yeyo leta sikoyo bando funda nde na sama peka bando mona ndo kata mo ebele bayo moi so bezanga ite frontima na yo ana sa ele mabe eza frontima sikoyo continue pasta oya mukongo est-ce que ya na kere tare ba benga outi ba kopi ne simbite ko fandola la nzala fo bando beta bakaliki ndeko ni aza pembe nos environs ko ça après deux communes komi on comprend ya bande musuma na bana kasi bana batata mwasi kapash wa ko kanga amen soko za na poso resi na vie soit ki bo moto na cha pembe po ba sika musu tolia bana bandeko ko sakiri ki azana ba 18 ans mo ba ni pe malunga te loko mo ba la beta ka ba kopi soki mota soki na yo bi kenga na za yana ba ko me simbite ko tsaki minene to ko kufa ko ta lupango vandi bakabaka te or nzana nde bakotonga bimaka malembe kosaka na otala mutwao vitesse tipa petit na wana yango moni bana bakasi bana batata mati soko kei kozaka mukola bo frère te soki tala bato moni mwana eko simba eko longo ene maboko te soko longo li efufu ekiti oyela kini mpona mwana olingi ete kolela wapi babolole soko komi loko liboso koti bande koyamba mwana longola ashi na otya pembeni longola kosenga bimale leki bimaleki ya bon frère makasi tomolele mwana elongia papa na ye baluka ela siki espoir asuka bino soki na rate na kwei kima na mwana kwa jiki yerere quand papa na kotala mutu nde ye alingi fami ata esangi akodefa ngana defa ako omona kaka ye mantis kotika mutu akende te na fami na bino nalongolaka ye opointame
so ndako est-ce que oza na fenêtre programme ba sala na ndako kwanza ko sako si mama na o chapa kwa litoi ono ikaka te bochele kama ya fufu ono banelo ngia papa na ye o pendo ko za itelo ozoka ka son so mena obie to pe meleka ticket to kangisa oki ku humilité précède la gloire ezangi na Congo yo ko tala batu ovandi mwana na ko simba yo ko bebisa ngai zambo panzi bon frère tanga zotala batala na musika batala na fenêtre OK ngabo frère ça bima ko si akei mais aketala temi na porte le pango so tanga na coin sika ko kama ya mukolo o ayaka wa réunion eza peta nini na otimbeka otalanga Comment ça boganga Babi Romaric Mama Piaka we sisa kama elia Osopa na makambo ndima te ngaba tindela nga secret na boya komela na tin mutali nga soma na benge yaka OK somba kombe ko ka 2500 piaka pesa sans famo na tamba na ngwe kata na ngokosa na ngona poko na nguba ndena pesa ko yozwa o piaka 2500 na otinda nga mo simba piaka mulanga on a tali ga etale manda una zoto 2500 na cha parce que simbite sunganga na nze na nzela solo liko on a kenda ba ndeko musu batindela nga masanga na mela nzoka ne na liate ba pesa pe tikete tika boy o mona sko soka ba soko so mela ko toka kwite so dika ka toketo tika yo kwite silaka o senga me pona ni mama o solo ni pasta mama tika tika wala bika bibiete na le belo polele soko yo kinga babiloko nyonso nde kwesi mboka e kwesi olinga comme moko na rond point zala na pina réserve vina yo makasi pina réserve pour na trajet soko zo bima chata pina réserve ata ko to boka tambola na ma 3000 réserve OK ne pas mutu ko mpepesi mama c'est ça obi ke to soko valer ndenge ni we ko tala mutu na lipapa mabiba chelo pondo ela lobite bino bo diango bo sombela ngata Thompson entena mille fois ko bite bo sombela pe bino kwa kwanga sololi soki kwanga te bana yabo ya pourquoi bazolela ete balena mte bazela fufu bozo 500 bo sombali lipa o mati si bula fufu a bénéfice makasi tamba ko tala mutu ayaka wa ye mutu malamu alingi ba bana o mona mo tango baina ko yayo sate moi ça so penser kasi nanya yaki te kuta sombeli bana o biscuit o ki fallait na yo makasi yo rien ozo na masolo pa mutu ko lia ozo beta masolo me mango na ba faut pas penser au fallait na miso beau frère moi te oyo sio sandeko lobi na panza ki fort sero to nga pete nga na melaka tunu ba masananga mais bon fazo kama aye ko lia awa so beta masolo mine c'est ça parce que misangi ça o mema minene na pas zo ka peso lipa yango moni so ko kyo ka pamba bon frère akaba kate oyaka na masolo minene yango so ka zero o sololi oyaka na ko mikita me makatu tala na ndako oya yaka na ko mikita saka misala sukola ka bana ba pusaka congé na ye ba pusaka kolo ndako yoko zonga te tikala ebele ba pusaka vie gratuit amen sala ngo même na compagnie amen kapage na kenda compagnie na lata bilamba batindelanga na poto chemise bazwanga te tika boy pasta na kosi yo te ndimanga avana ke na zwa parfait ser na pompa na mapeka pona baninga bamona nga mutu na kota te directeuraki sur la parfait na chemise yoko luka pose na ye tika boy pasta soki kuro soki na pasi baluka na misala se bima na sena bango bayo koma na batu nyonso amen na baninga baye babite masa bango sa pantalon te kitimi nage na pantalon mo beza kwa munene na benda ngo kwa masusa parapluie la na batu na ba yokelo mawa ola ta ceinture te amen luka singa moko ya lase même ya mwana classe of quartier tanga na loketo tu na deux fois tanga lokwa kimono tika likoko ebima lokwa mama bomi mbongo na kachani so tellement liboso chef la ta tricot ezaka misa tu 300 ba tricot ba kitamile kwa basketer kingo pena bimisa mikuwa nyonso sko la ta lipapo kati kutu te so la tiketi fo lisape bima ataka pena fenêtre yango asanti pena o mambweni o pasi penza yemo sko tema liboso batu nyonso schéma oui so so falinga benga tali yo bayaka nzambe nanga ko sala ka tangu jamba ko o sololi tangu jamba ko tala kaka o sololi o mwana tali ngaka ina yo e kotie bindondo abandi na lipapa amadi na pantalon ta yo kota vraiment et puis ça va ningo kende ko nika minu te keka
ya bongo. Amo pene ba mbongi. Mabi poti pene telemi. Ayoka mawa penza. Il faut pene na baninga. Ba ke no te poussana ko chef ko benga poussana. De ba tindikanga. Poussana ko chef ko zo. Mais ba ebingate. Mawele. La yagi. Ibaba na ngasko na kanga visible na boko tika fi de fetika na se. Na mati sa na 4 kwa antenne. So tali ka voter que TV5 yé. Mama. Ete meleli. Paka yo leka. Fe. Makasi. Yo ko na quartier. Biso ba soka biso je? Asa mtabi boye binde monsieur. C'est ça. Il faut faire la schéma. On a la kinga. Vrai schéma. Et mais là mon abane est kala fin de semaine la moko sortait na moi makamba sala ki pa mela wana. Okokamba. Oyeba. Na zo belo polele kapage vindenge za. Makasi. Tala ngana kota na ba compagnie olongwe ko sana comprendre ko tinda ma mundele. Tika boy. Okomi personnel à mundele. O memele matungulu ko to ke no tika kuna. Moi si na mutuka parquet. John. Tika boy. Maman na tikino na me ma carton. Na ina. Va là-bas. Ok, mundele ngope moi ça va battre que nos autres 1000 francs au mais la main pour na kili. Parce que malamu na ka sona kotiti na ndako na mona kana mesa. Olokoti. Yo, natika. Na zo bisa yo. Fi. Ba koma batu na sima batu. Makasi. Barata fini kola ko bude. Surtout ça. Yaya na propre ndeko na yo koma na mambongo. Bola na bitoko. Se muta komi na mambongo ba protéger ka lokwa jogo ya bibale babuka te. Amen. Yo jogo pona mbongo apiaka yo. Musala muke sikola nga mutuka. Ah yaya ngana lembisa na bengelo pechaka ya quartier. Mabe. Moi pas on rata fi azotala. Na kosenga na piaka. C'est nga service olembe ko za mutaka ya quartier. Tanga kotina mutaka quartier asali lelo kalobi ka bengela nga pechi wana. Yo zo kanta bien nzoka nde amoni mutaviye wana. Vraiment. Tando benga pechango lelo bakuna toke tikanga. A démarrer kali yaka akeme menanga ba carton. Pa talika azokamwa. Comment oyo kutu na yebi ete masoko mikiti ko le kapeti na piaka mbongo. C'est ça. Do moni batango le bakoma ba prêtre. Makasi. Na sima mutu ba pisonner na bitinda tia fongole motema peti yaka. Likamsi no kende te me peti na kana kedo c'est la mbongo. Amen. Tanga ki azu prime pa. Amen. Pa peti fungwama. Amen. Waka sona koma mfama po mutu ba pisonaka nga. Yo basko baleki yana bisa saka fa fungola batu vi te. Na pesa ba mbongo kokaba na tindo na kopo boye na fungole baninga motema sagesse. Challenger. Au solo du koto pena solo ni. Et là on a le bas. Amen. Boko waka na église nzamba sa sala mukili par na esi là. Atala ka soko bele intervenir. Amen. O matibi sa kengela accident. Amen. On a le bas. Amen. O lali nzala yo moko zoba. O boko bima Kongo ebebité. Po masanga tunu baba de kosila yo melini nini c'est ça. Eso si la ko? Na zolo ba polele. Amen. Kapage ako yoka kuro. Amen. Ya pete. Yango moni e konzo e utana yo. Komisa nzoto ennemi po bombela kaka yo. Amen. Ko za kapete ke soko za pia ko za loka valeur otala mo ngaite. Na sina zongela bino. Muto zo na vinga. Komel ngana komi piaka na zana montre chombo. Na la njala 2 semaines mais na zaka na chombo. Babenga ngapera. Moyen. Chuba. Tika mona 30. Ya ngande ko na ona zongsa. Et puis na zaka so na teki na kenda musika teka wana male. Omona ke lieli moko ndira anniversaire na. Moite. Na récupérer ça la 2 jours comment chombo e kangi place bo. Na jibo ko. O solo lia. Na chani mama chaka. Na soso. Na nini? On appelle la guimfa. Tiens. Na combien de bouchaka sibu. Voilà risque la biso 6. Tanga jana hata siko chombo ko ke ina zong sande nzoto. Kan. Siko mabo. On bando ta. Yenga koka. Na no mérite quoi anniversaire. Grand coca. Siko tanga siko bando loba. Akanti wana za kopite mo bandi. Akanti kopo a mercredi ndo zong saka chombo. Et comme elle a passé pour so si so regretti ina tiki chombo ka ngai pe yoko te okokoma mukolo mukoni na sa motema ona yo pe kape kopenanga okokoma mukolo mukoni ni yo okokobomba likamute wana sina tondi nakidaka bakalikisko osaka pe mabe yoko ka mukobona tonda te ndoko mi beta solo ngani ngwa na yo kim obi beta na pe solo ya baka yo mona kati nao et comme à débat nazolo bela yo
nyonso osololi pongande kolo nyonso comment na kotika tala na tu faut surtout yo soko za marié wana mwasi mwana mobali surtout ça yokanga kapage ko kanga motema tena likambo bana balali nzala eloko mo surtout ça makasi pour ça que eloko te osololi kosala amen je te dis devant Dieu amen nzambe ayaka ko intervenir na masumu te amen c'est pour na masumu nde bapaka no bazwaka te amen nzambe ayaka ko intervenir na mutu aza na souci à vie amen tanga tali ato tanga te zoba pourquoi ba bandi ba resira kama sana masina bana bazolia pourquoi mutu asala yo makoti caché ba ko tikela biloko na mwasi c'est ça corrompe abimi mais batu ba leli ki akufa za tilelo mais ba santu ba kufi noki papa malamu Zambataka malamu place ki OK ane muyibi pona don pesa kaka pona koyiba mais soka yibi azana batu moka piaka si leki ne osoka senga kanga ki motema te tika sala ke zomata pona ye mais yindo na ye moyibi te ayiba ka ndambu siko mwana soka zui soka reconnaître ye merci kaza et bele ba na famille ba sacrifice akotika la kobonga te yenda ko saki baninga bazwa amen ko reconnaître eta na bana ta sali ba ya bongo e boko ma bato ale yesko bia kufi to alembi mais so ika bo mata te ye pando kwa kate obimi ko ya ndenga nzambe ko ya ne ok banzela risque kufaka jamais posant bato batira ko moté mais otanga te amen parce que nyonso bando so motema ka munene yo moko so ba fina otema so kipe bande ya bandeko e komande nini osololi koto mbamba yako zwa wana mwasi pourquoi boye surtout ça kabale kinanga après so ka kabiba ki ale aizongzi de seulement pourquoi na pesi na tikali piaka et tout ça moko bato na bazali so comprendre amen nde loko yo esangi na babele esangi pe na l'état surtout kuna kutu pourquoi to sela mbongo pays ni to ça pour la population mangbanza ya mo so c'est la mboka na makamna alo okauka na ebisio vie ça simple amen ko sango kakate amen to sa yo longola soni pona yo amen chacun pour soi nde to kota na cercueil nde to kendaka mutu vraiment ata beaucoup fili sanga so bibembe mona ni mutu na cercueil na ye jamais ba sangsa o na po ba sabi bilongi moko mapasa te ezarate ko comment likambetali zo sangsa ba to kwa likampo na kobonga na yo moye wa na okende bete za soni nde ba yebelinga te na kokokate kokokate yebite que le famille bazo pesa valeur pour na 100 francs surtout ça kozanga na ko sit mama pia alo bawa suke ko futo zali awa tokende pia na kimukolo ko pia nga raison ba yamba ko na bomwana ba collection nzela tika bo pastor kapashi na ba no clair tous les papas batikala pia kana ba mamba koma bisenga senga asakana kana vina bomwana ko kontaka no ya batute atoka belima na bandeko ko tira ba motema te ko ko raisonner o yebite mususu ko sa malamu pona bango ba ke ba wangani yo ko ba sunga bango te ba zingi sikune senga ndenge ça ko lela nani mwana kuto boto kolise makima comme ennemi na yo ebele kontanga na oyo za amen na pesa conseil soko yo kinga salela yo tala na lobaka na ndenge na osenga na otala lobby lobby papa otimbisanga boboya conseil proposi oza na famille mabe lokola nga lokola betaka lisola pasi te obima na mwasi sauf na boulot oro profiter na l'air musala zo futo te konze matebi ndenge koyinda te omi kabina baningo bazana ba famille soki ayinda moyen yo vana ba camarade basala bandoko na poto bachola ka misala nyoso basalaka ngaba ko beng sanga oyoli nini c'est ça Sebo siga mbongo bandi ko finga kopango o ba fola so esa ba fola ro fanda kite po nani yamisa ke ngana yeli yango na ba $10 na ba 20 de sake konzo ngeva e fanda bo pesa nga sela ngo konzo libala moko pete pila libala mususu exacte na yaka to fanda na alliance nyoso libala bana ka ba yaka oui kote nyoso ko futela o saka kolonda na pola neto dindi boy na saka locataire kolonda nala na litoko to konimbaka makasi problème na yo olata souci makamba libanda koleka yo mwete otali ya bat okoka yo mabe ko piquer crise yango moni nga yangezaka toujours nécessaire na be to conseil solo likoto kabash tambola na $20 ba choli me pesi ndaku kilo oza mwasi atembe amen kiwa na ba $10,000 ba ko betele maboko mais je m'a pas sécurité moyen osololi papa tambola na sagesse à vie amen ah ba lielo be ko uta wapi wananga tibo sangani na musala to sangani pona compagnie mais to sabi ba camarade te eloko yoga ba ko tourner pe ba ko solo makam ko betela ba camarade masolo tata bo somela masanga na compagnie ba ko te ko pise na compagnie ko longwa fa bango tika bo pastor ko kuro
basala ngango te une fois bomba amen bosuka na musala okembe matete osana maluko yanga pena magisa kyo ban question piège freiner obeti esenganjela bokendaki sake bayibaka na compagnie okokama ebisi baninga mine komi pas directeur bakolobela ote bandosa sko ko surveiller yo omona ka mwende pa yo ya kolongwe musala ta baninga bakomona be bafundi bakokosa yo penda libabe feza famille bafundi bango ils ont pas fondé hein to le secret amen pourquoi man a rond point tambola ne kenge amen au solo li papa au solo li pela makasi pourquoi bakabela koba 100 ans potambwa malembe mais banyama mso baleka koba na makasi bakufa ravai ndio kufa ravai baleka makasi koba malembe kombe soki yinda koti na carapace azana problème te alia atonda motimbela nzala ezate posone kpin oyo na bitumba batami otike abimi koba yango bakabela 100 ans nzamba tala komikisa nyamo yo nuna aumela ke pasta koba 150 ans tika boy nazobeto lisolo wa yebi koba le kamutu na âge tika boy nazobetela ka koba to mona koba osomona koba longue vie mais lui akufa mama lui aleka poba akufa avant mokili nazobetela masolo loi nature ndenge vie eza amen oya bata makaba mona ki ra oya mibimisaka ayebanaka trop amen donc moni ko yebanezaka mama na risque okamaka te bato babola bazangisa se ebele balelaka pasi te bata théâtre nde batalisa pasi na tv solo bango na esengo te moyen te bayebani batie vi na spectacle makasi kokutana bato mpo oyebani akosaka feti te kebana moto abengo prese osamona mosala osalaka surtout salaninga te moyibi ye wana flatterie ye benganga na kombo oyebi so oza na likambo senga so eza na kopia so eza te leka kolingaka mpe tokoma sija bato batala nazoba maka meme na lola boboto ezaka na limiti nango boboto alola bakatela yango lati mokili bandoyamba boboto lokwa garde oponaka te okotiesa bia boboto moyen te natiesa babia boboto mama ngai te boboto nanga eza na ndelo oyo nakokoka te nakopia batu te somoninga na kabi sekeleki ebele ye moko azonga ozamba buzomba moko elo okopimela bango nde mwabula fufu nazanga mona kotonda te na lize bino anini bokende songo botikanga na makana sila nzoto me nazwaki na bimi zoba moyen bino bokende na dego boni kosaka na nga boye bolie nanga bolie so epa bino so bolingi toleya biso tokesi toleya bikomoko ale retour bobeti match ale na retour baterrain différent bobeti na terrain nanga nayebi kobeta terrain na bino tobetaka na terrain mokoleke na forfait jamais ngai te soko osali boye tokonuna te mama nayebisi yo konuna eza nzambe na mayele toyokinga meme elambe ye na lupango bofanda ebele lambaka na ekenge mokolo ezali sa spectacle soko oza na mbongo sunga bato soko ozangi ekenge me mibana bende bango matoi nalingi boliaka libanda te na kati ya ndako po exemple bato misusu ata mama nayebi nga na viva na mapango ebele biloko naloko nga nasalela nga nalia pa nga soki opumbene na pumbwa ekolo nini nalie ete nalie ekolo nyonso tika boye mikungu lumbalumbatu nasangisa mandindi kabe naza république démocratique du Congo naboya te na masuwa olia na mutuka olia na avion kwanga modele nyonso nalia tika boye ya ntolola ya ngondo ya nkesa ya kokata na basinga suki ya parti pris ya bakongo ya misusu kongo misusu ya makasi na kati okoma nyoko mobeso nalia na nguba po manyoka bololo kutu nde client na ngai misato minene na demi soko zolia siko osala kokoti koma wanga na bololo tande manyoko mona bololo ekimi soko mina suka le bololo ezongi ezaki nde boye kosaka ka vema plein mai penda yo omete olingi via ki se fait trop makasi makambo loka mutaza l'hôpital nalingi boye te nalingi boye te nazole de yo makasi makambo nzo mutana hôpital kutu l'hôpital yango kende ebela bamaladi bana hôpital bazaka na suivi ya kolia te tika boye nga na mona na hôpital ya 4 mbeto bazokende olelo kwa na prison tika boye biloko moninga bango tu bakitikiti azobenda na maladi bozelanga wanga bokosangisa liwa bokosangisa liwa mama mboka peye dala maladi basala mama peye mboka kufa oya opération oya soma oya kokata lokolo basangani mama
malade baliaka na goût. Tanga wisi. Ya Congo kwesi la. Binjo. Ebi bagwa malade. Usuka ko silanga ninyo makayabu. Ngai. Po na somoni malade asengi biloka tomate seka ko mobika. Tika boy. Po biloka tomate zaka lokoso 600 nyonso. Vrai malade biloka tomate fa sanza. Et là bango. OK. Comment na tato meli masanga na tongo. Biloka tomate seka mabe. Po bakalu biloka kati chupa mai na pilipili. Ndenge malade aza. Malade aza na ba contre talo boko za malade ko ba biso. OK. Comment mai nange ponati. Eza biscuit pesa. Kwanga to. Malade non ndenge ni. Obera si manzo to moto pesa. Ko. Ora ngapela ya fo pa. Gana c'est pas na maladie nanga eza kana kila. Osona comme na maladie ndelo koso emati. Gaso mani ga na 6 koro c'est que maladie vraiment. D'accord. Donc mani on na umela. Parce que ngana kende yo. Yo sama kila makati. Koba. Esenga ko saka o me. Koba. Foye ba vi. Samo. Oto lo bawa o ya Sololi. Zambe aibi yo. Ilela la bomba. Chelo nyina Moïse ane konzo. Amen. Longola lokumu na nzoto. C'est ça. Lokumu tala na zolo bawa. Baro so mona. Yo te mutoko tika ngo peto mutoko tika. Bero so mona ba mela. Amen. Bazaka ke ya zongi mwa mbwengi pa. C'est ça. Yo zo banda na oyo zima mo ke tala. Ozo sala préparation pour la vendredi na samedi na dimanche mozana mwana simbisa pa yaya. Vraiment. Ba leki no tela na ndako nde bolala kato so mona ke ville ça senga yaya te bana bakokufa. Vraiment. Leki no masa ko koma mbulu tendeni po kipaka ete. C'est ça. Ozo kambongo ngi ba masa ne kala mais mwana ya bazo moyen olobi même ngola ko bala mtoko tele maso mbongo yo bakamsanga noko kako yokanga gato baka noir sur blanc makasi ato tandaka tu polele eza le yate eza yaka yoka moyen salela etalio so simi toke moyen bolela le rappel mingi mabokufa rappel surtout ça baninga badindi otikala lini nini yo na lobaka baninga mangwana badindi oje ba ko se eloko te na tonga mo bieka ko bima na fenêtre ngaye yo tikala oui lo ma fenêtre baso bengo baso bende bena batebele kwa salarié tika boy ba benda be chômé kama tu bimisika wana vendre likolo o na sangelo ka kolia yo bigi po senga susu na belo polele o sololi comme tu fotalaka c'est ça oui vérité ko nali belo makambo eza série tala on aloba même na liwa bibemba lelo so title la sundenga kala te bisisa esili bibemba lelo na lela susu tala soko kisa matango kati ko foko kwea ko baluka njela li pape bungi yo tu dois sentir ya kufeli ya kufeli na ya su modelo moyen et comment on dit que mutona na kufi fa betada mna e azako ka batote asala ka tote kuto senganga bambonga ko senga ko voyager kufika brisque na bande na ke ko lele na yesu ko pesa mbonga cotisation bana balalinza zala ma basilika ke bembe ma zoli ka zote fa fofero ma yo nyamoyo bazo ko sa ko tala ka nyamo ibimbini ba olela te ngana kenena trikona lalisa mutu na zonga. OK, komela yo ngape komela nga. Na va na triko na nga na dikena la lisai. Na teka mamu ko le bembe, ndira bazo mona bembe kwa master. Alobiri kamba seki, ansangwa songa simo betalone tuti bembe kun. Ondira ko kendele ni. Na teliche na ili ninya. Na teliga la habité. Lokana aki de étranger na c'est la kaka café. Na saki café. Ngate no. Na yaki déjà. Ngana ke pamba. Na tamwe de 3 pas. Bongo saka na ngai bo. Na yaki veille depuis veille mortuaire. On a zonga na moi indice. Ndena obeta isoke na saki na matanga elembo ezate. C'est ça. So soko vandi senga de kiti zo moko finika ngo elamba kwa mutake su osuba. Poza debo. Cha de ko politiko. Cha moko na mesa ne kwa zawana. Ya lipa ya icha. Ya ngapisa. Azoya. Soko zo vive kichelo ngina se nini saka. O mena mena fontaine hoteli kambe bembele kiki. Kilo. Kambe za tezo akeyo ya ka. Po ya sina we. Po bena les gens qui matisa ngban. Aliko sa ngana ke yele ki depika. To puta plein. Kongo ko. Zamba pango. C'est ça. Et puis kufi brisque bange ba sa super. Moyen te so ba peke musu ba kufa brisque ka boyo. Moyen. Le patron. Ozo kufa la kite. Et puis ba kufa ka
place bato bayebaka te ata bato tokomonaka kamiango ekimaki tokubika boye ka tosa pasa bakinde konduka biso oni nazoloba no polele osololi papa ebonga tozozo mpe kondi kokufa bambela yango mutu Fabien tika tala mo eloko ata eloko te bakunda ta yo bakufaka place baye moko aza wana eza nini atamboli makolo esuki melama ya boyi onakamutema okake bokuta bedese moko ekatana na pushi andosi ya butu pake soma yango manga okeka makambo ya boyi siko nga nalela boyi ate wapi anga naolela te kutu na ebembe na osala kopi na récupéré nyonso na pia yo commissionnaire ebembe tika boye manga sina zo commission bapolo so na koki boye te na koteka ta ba fleur nao waye na fleur na kosi koyamba kwa na ketika na baluki sima na kepa bateki bonzo bozongisa nga 2000 on va teka 5000 du tout 20000 le monani quand et to sombele serke bo pesa tukena bato tala bato boke sala e boke na ko tsa noko ba diabo noko ebike ya shikito pasa ima ka mabe elo ka saina sepe na ngota bakufa o ya solo oui to sombeka serke ya 400 sana to bo elo ka sai pena yango te bikende yemta saki bo mwana ya ducha eza ye o nda saki bo inemba mo atoka koli yezo 40 man bi pesa kidi to zo ngoko sa ko pepula ye botiki banda moi bo intérêt na ebi okoti mako pepula yakawa moko bongisa kotika su ko pite era camion obimi de c'est 100000 yo baka 130 tika boy bakopia 130 kama manga 130 boya na ina ko to mema nan ba to ba no meme bembe to ke ko tsa bato omono mutama watala ndeka zo sunga eka zo sunga ndeko na ye to ne intérêt bimi wa wana o mete soko sana pe na libulu chako ya pa muta libulu combien o 80 to pe 30 e ba ye 50 o so be baka 70 on a pas 20 o yo sana ngabi fanda omoni ye ko ba so za ndeko na te po ba susciter ya za ki pire camarade nanga to kutana makambo ebele mais na seba de docteur na zongsa ma ba tout le temps intérêt et de ko na pena zo CP là parce que to mabela siko ndeko chango to ko pesi o pesi intérêt tabe $140 kwa kufungwa michando iwa shikito pesi fond metre la muko tuna basali ko salelo pesi kai muko tika gini yaka na ndoto mwa makambo o charge tantamba pamu dans la galerie. La galerie. Côté à Planète J. Donc, quand on a sur côté de Planète J, où est la galerie, quand on est dans la carte. Parce que la première ils sont ma maman. On a dit la gêne. C'est pas comme ça. Oh, Pinza, il y a ma chaîne plus libre. Ma casse. Parce que ça appelle livraison à domicile. Tika. Ma casse dans une chemise. Nyon sera ezali. Au niveau bas là, au bengi kaka, la yeli. Kala sapato, la base une balle. Kala. Na semaine aux autres musala qui peut. Ça simba. Simba. Non. Parce que vous savez non, ils ont la simba. Non, c'est pas la babinga. Moi na biso au santa. Oh là là. Oh, ça fait parce que ça l'a fait Vix. C'est on y a pas la chaleur. Surtout sur le sanguin sur le wana. Dimanche, aux âmes brisées encore. Aux âmes. On va couper au restaurant de la ciment. Et là. Mais il faut me faire tout quoi. Ah, il faut me faire tout ma casse. Ok. Mais on doit et les aloulas qui viennent. Oh, tu es dans la galerie. Galerie Bonne Chance. En face, il y a Supermarché Galaxy, boulevard du 30 juin, avenue Équateur, Planète J Pembeni, galerie Oexla, juste après Planète J. Naka Kiwana, Modilix, Tozaï. Il faut la RN. 10h à 18h. Okay. 10h à 18h. Ça, la pas livraison. Livraison à domicile. Le $5. Ok. Ma parfait, ça. Il y a qualité nyonso. Donc, awa.
nyonso balobi o balataka eza obanda na single pantalon jean polo veste chaussure ketch pantoga ya basi na ba condition tout soko kimaka bambango babiloko na bino awa eza biloko makomputer bamate mibalo balingaka mikolata coupe obokenda ba dimanche basele ba ketch na bino eza obokenda na ba wapi tolobi tous les qualités eza na bato ba tennis ba saper banane tout boya honorable c'est tout bino boya Mio se già distrutto. La mia fort, non si na pogno ya ngai. Vraiment, na zeli pe kapashi ya e. Suka, boyo. Tala kaka. Yo bomi mbona bitunga, usindeni. Biso to liaka na biso mbo. So, ete biso to liaka. Mama, soke mona ni lia. Tozo récupérer ba retard mais ça pia ko to tikaka. Mama, na bona ke na nyonga muki. Nangina samba ngambo kona banji na bomu kile kota conflit. Eko ma okeli fero pona pantalo. Abo makambo. Ça tout. Mon nyosiza. Boya tout boko luka awuza. Parfait vibrant oyo na métier yango kaka. Kaka na bi oyo kaka oyo ba jeune fille oyo journée mobimba ti lobi. Zomon. Biso yetu kotia. Est-ce que ça na mboka papa? Na RDC. Biso yetu sombi a. Makasi. Yo pe ko somba boba ko fenenga na famille. Moyen. Nyoso ka ko bang. Ozana mbonga bolata be monika tombola ba triko kitalo ba libaya. Nyoso eza ota. Tala. Bino ba honorable. Bino ba ta français. Yo mta français ni je le connais tala. Bah les états français n'ont pas que n'ont pas dit papa na tricot. Là ta chemise oh, bah on aime au sort posture. C'est dit au moment où mais là. Yango ya. Autre le bagité bien emballé na casse. Ta capable de faire parfait. Oui en tout cas, biso na kata boya. Numéro ba chéri bino na bobenga. Awa ba crier. Biso to découvrir ba place au Solandi na c'est. Et c'est la trompette qui est bon, on va te donner un peu plus, hein? Et Mati. Elle va te dire que promotion pour profiter. Là, on va te dire. Là, il dit que ça va 100, il va te dire 35. Quand il va réduire. Mais ton moment, on te donne Moninga ou Kizou. Oh, il va en compagnie. C'est ça. Donc, il va aller te Moninga, il va ta propre. Bah, nous, on est comme ça, il y a ces demandes de ton côté, bah, nous mêler. Moyen. Oui, maintenant, avec. Même c'est ok. Capage TV. Capage TV. Capage TV.